Olikamani ya mabe kwelinga. Swinga mona van bona mona ndé moi ilo mo bo mo pour mutabuka nga liboko kubuka liboko komio tétanos c'est un monde qui et même père na liwa. Est-ce que je suis une famille qui est battue par Kanisila ou puis Bluma bon que non le aussi papa Zate parce que moi naïe à ce combo de Sima on a des celles qui perdent. Ce que Simba Kisi ndé nga Simba Kisi tant non na okimba na ba monde en a. Motenabino Balandi émission Nyoso Makambu présentée par votre chroniqueur artiste comédien Karis Sidis. Vous n'avez toujours abonnez-vous massivement et gratuitement sur votre chaîne YouTube Karim Yamalo TV tel corps tel cœur kaka ndenge nzoto nzala kamunene bo sepela kadango ndenge pe motema nzala kamunene mama oyebi ko fanda na bana Nyoso Makambu Karis Sidis ça fait vraiment un temps Nyoso Makambu vous allez enregistrer te melelo Makambu moko boye kweli biso yango sali ete Nyoso Makambu et ya avec Gloire Ngoma Motofa 3 derrière la caméra et pourquoi pas à Direka Sylvain Luseka Luseka prêtre exaucé mbala kitoko ya boga ya mbijiata S Nyoso Makambu kweli biso ekweli acteur na biso tulinga mingi aza mwana na biso aza leki na biso aza yaya na biso aza camarade na biso aza papa na biso asa la biso musala obosepela kana yango botala kana botala kaye bolinga kaye ninga sala musala so bokuti ba misala ton bozongaka bochaka ye musala oya sala kango sala ka bino pena bien normalement oyo makambo kolelié auti ko bungisi ye très cher papa na ye Nicolo Turuleka aleka ki pe na émission Yama Solo azaki reçu par madame Karine Yamado ba betaki pe li solo ya papa toyebaki kenza me kosunga papa kobika malheureusement par sa bonté nzamba accepté na bolingo pe bolamu na ye ya kozwa papa bozo mona photo ya papa yango yo capitaine Kokolo Alongi capitaine Kokolo Alongi auti kotika biso mikolo eleki azali papa ya artiste na tout le camin na combo ya Miguel Fashion. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Mes condoléances ya. Ouais, merci beaucoup. Miguel Fashion, il se retrouve à l'église beaucoup plus papa ya mata. Expliquez biso papa abela ki ndenge nini et puis le on est que papa kufa. Ouais, papa bela ikonate. Na pesa na merci na ndenge tozalaka nayo pensenga koyotala nga ko rendre nga visite na matanga quoi. En tout cas ça nga vraiment bien. Papa bela yité, papa bela yité ndenge za na tongo. Papa la mouka ndenge ndeza comme d'habitude na kina musala. Papa bongami ake musala. Nga kuna zalé na ngati. J'espère que vous avez un tournage à Karine Yamado. Ok. Tournage principal. Nazaki Nangate. Papa qui a bon paquet de boulot. A comme juste na côté triomphal pour Akata qui est pas le peuple. Pas ça la parler du peuple. Akata prince. Moto quand on va moto va trop vitesse. Kumba vitesse le moins bon. À sali déplacement 4 prince dans le côté papa abouka papa abouka dans le boko. J'espère on expliquera qu'on a une émission au télé. Donc papa belli pénaté papa bellité. Vous allez rater bien que vous avez un moto qui non moto belli pour dépasser ta bambon pour se molir mon moto. Mes pères à bellité. Non, je vais se poser la question. Oh, les camarades ne m'ont pas écouté. Oh, les camarades ne m'ont pas écouté. Vous comprendre, vous comprendre que ça peut ça vraiment passer. Papa a bélité. À ce temps, à cet accident, il faut qu'il combien de temps pour que Koufa. Et vous me l'écoutez. Et vous me l'écoutez. Papa, c'est l'accident. C'est un accident vendredi. Vendredi, il y a un hôpital samedi.
samedi baki na hôpital mais dimanche mpe bando ozwa traitement tokomi lundi ya semaine mosusu lundi semaine wana donc dimanche déjà ekomi ekosegrave nayebi te mponga na mona ya des fois ezalaka bato mosusu omona bukani likolo mais osatiki moto wana azani bien atambola mpe normal basone mpe ayokani bien donc soki nga mona avandi bona mona nde mwa eloko moko boye bilo mona bon mpo moto abukani kaka liboko kobukana liboko komio tétanos yango moni ke ememi pere na liwa tokota na mwa mokie mwa kelke minute oyo tosala tolobelaka makambo ya pere fashion oza star fashion na minute oyo na youtube opere makambo moto aboya yango aza te parmi bagene oyo youtube ebimisi na minute oyo mpe fashion aye début essentiel na yo mbala moko boye père abeli te akufi osala ya théâtre biso awa baninga bakini même ata ailleurs soki motu moko boye oza vedette star operdre motu moko aza très cher na rayon na yo il y a toujours des problèmes oyo se passaka dedans du genre que non cause ya liwa papa ezalaki motu wana ye nde moto asali ke papa daye te eloko esali boyeboyeboye nayebi te estce ezosongela o mpe na ndenge ya famille ke bato mpe bakanisela o mpe babiloko ya bongo ke non lolo soki papa aza te parce que mwana ye azwi kombo nde na nsima wana nde asali ke pere akende naloba yango mete fois biso bapere na biso na bandela oloba yango biso okuta na chance te ke tobotama famille riche richesse na biso ezalaka mpo baparent na biso balakisa biso nzela nzambe bacomprendre ezalaka bien lelo baparent baboti biso mpe esengaka ke ntango baparent baboti biso bakolisi biso balakisi biso nzela nzambe balakisi biso kosimba eloko ya motu te koyiba eloko ya motu te lelo oyo boye nazala bapriere nangi banda ozalaki non soki nzambe asunginga navandisa baparent nanga na bacondition oyo ya bien ocomprendre nga naloba yango kisi eyaka ndenge na biso te famille na biso toyebi kisi te soki kosimba kisi parfois na nga nasimba kisi ntango nanu naoke tournage mpo nga pena nakoso te naoti pena na bavie pena ya likemba pena na monde art moto aboya yango aza te soki kosimba kisi nde na nga nasimba kisi ntango nano naokemba nano na bamonde yango art de mona babengo tournage oke tournage mwana bilamba olata te babengo mpe tournage oza ba 30 tableau otourne ba 30 tableau soki ona bilamba nini olata ocomprendre ta soki ona niveau oyo nga nauti nasimbaki kisi te epuis lelo oyo bona mwa ndembo mosala nanga oyo nayebi nzambe aosunga nga naozwa ta mambongo osomba ta basket mambongo osomba pantalon naki osimbelango kisi oyo na osimba lelo osuna lexi par exemple baparent nanga mpo banani basepela na mbongo nanga mpo suye nanga ezalaki ke nga soki nzambe asungi nga navandisa baparent nanga na condition oyo ya bien comprendre suye nanga ezala ebongo nga natindikaka bato te keno kosimba kisi eza arme ya bafaiblesse acomprendre biso toyebi nzambe biso ya defe ezalaki soki oke église te epa na biso soki oke église te okolia te bamare balakisa biso nzela prière bamare balakisa biso koluka nzambe kotala nzambe bilo mwa bongo donc toza na temps te ke non nakendaki osimba kisi mpona bon comprendre que nous sommes en plein deuil tout le monde est libre ya koloba ya koganga parce que ebikaka matanga makambo ezalaki ebele bo comprendre te na matanga ifo bakila matanga togéraka ebele ya milimo oza moto mosu otina éducation mpa na bango acomprendre lelo oyo boye nga na nga na kondana bato boye na place ya matanga mpo place ya matanga eza lie mo boye ntango komi place ya matanga ye moko banda kose pose baquestion motu oyo boye azalaki neti nga lelo nesalike motu akota mabele acomprendre ntango namoni ke non nayeli place mo boye fo nafaa na mito nanga mo nzambe eloni oyo nga nasali mpo garde nga zonga na mamu na ndoko oloba acomprendre donc ndeka na banda oloba biso alakisa biso nzela kisi te
koyebana na nga pe koyebana o nga fashion na be na monde ndambo bato partout na monde ça dit que oyebi mutu te mutu moko abengi akomelio encourager pe par rapport à musalo salara pour anene nzela nzambe bato belé balingaka via sacrifice te aotalaka non nga ifona za na succès nga ifona yebana nga ifona sala sope ndenge nini. Or pour nous ça la succès pour nous yebana premièrement il faut se sacrifier nga masala nga za abwe mapoti yo akyo lega abo a témoigner anoke ju banda na yeba atika komata ta montagne na pamba aza abo que les caméras montagne anoke je te ko se sacrifier na ki ta prière na ko sambela za que les caméras mais quand c'est ngo mona ke nzamba kutenza batu pamba te lelo wenga pe na ko za la pompo na masala nga mapoti à comprendre à cause à pompo na yebi que non chaque vendredi tout matin monter tout la prière chaque samedi tout la nuit de prière dans la moutoune bon attends tout ça on est si comme côté avec que ah tout ça honorer bon chaque vendredi tout la monter et puis chaque samedi tout la nuit de prière à comprendre à ça présent que témoigner pour nous oh bah parents na ba côté nga ya on appelle na monde na que ça massa na ba millions mais oh l'équipe colonne so et le banzambe so ça pour ce tembo la mituka ozala bien la vie kanga mana nzambe et pourtant ko kanga mana nzambe au monde ba récite malamu ya makam ozala lango pour ça. Maman a envie. Oui, maman a envie. Par rapport au programme Yamatanga, au Saint-Denis. Par rapport au programme Yamatanga, on a beaucoup plus de moyens. Et pour Talara, papa da soda. Donc, l'organisation est vraiment mon boulot. L'organisation est vraiment mon boulot, mais avec Dieu, tu es bien qui est des canaux bien. Maman, bonsoir. Vous avez mon nom de artiste celui qui caméra au début, vous avez considéré mon nom de pour la mission. Papa va faire un truc qui va travailler, mais j'ai mis plus à Babo par rapport à Cabo merci maman. Merci vraiment. Moi quand c'est dit je rappelle sur la salle comme ça pour nous c'est plus c'est bien qui partie na poto la partie tout ça ils ont là pour pas y avoir fashion maman pas y avoir fashion ça là quand avant comme fashion pour nous talaka ah ils ont ils ont le monde qui a fourni sur ce livret pour les cette fois-ci, nous voulons un moment de toi. Nous avons mis ça sur le plateau, c'est comme merci vraiment à vous, ma maman Fanny Katalea, par rapport à l'initiative où tu Kozwa. Il y a quelques comédiens, de sorte que basala geste moko boye pona ndoko na bango fashion. Merci vraiment na groupe WhatsApp wana tomoni ngamoko pe na zana kati na moni pe presque bato jouer na bon film ya Karine Yamado. Na film série bon série zana ebimité robima série majorité bato surtout basangani initiative de ceux qui ont maman Fanny Katalea ni a joué de sorte que l'isabiment quand ils sont la l'unité à part wana pour les amis dans compte c'est groupe ni jouer qui pourquoi il y a série parlons maintenant d'une manière universelle il y a monde il y a théâtre et là on nini ce sont ça ils a rébellé
Moudunini, soit c'est ce moment déjà bengio, mais qui est un peu au solo là, pour na, bani bako ça là, par rapport à qui ça, quand moi un plus, na matanga ya papa. Premièrement, nous, au Sungana, nous montons, et ça a une volonté. Et ça a une volonté que non, pour ça, on montre qu'il faut ça là, il faut ça là. Comprendre. Mais oui, ça c'est que c'est ça qui est na moi bafan nango basepela nanga za batumsu bazobenganga to solana bango. Non, moi je parle pas non na fan na bino msolo busala kana. Non non, na minute oboe, na minute o ngapena la chepela pose na ba marambo belé. Voir même au lugar pe na WhatsApp au mona ngate. On a beaucoup plus concentré na ma solo au Italie. Pour nous papa kunda mana kimia bilo mo abonga na bi ke bateau net ba association tellement belé ba association tellement belé na bi ke makatso bango ba okantsa nga na yebi te na yebi na ngate mais na bi ke nga na za moto ba tu na rabia na bato alors 15 jours moto mo boy to na betel ba ko to za biso bato na moto zanga ba défaut to zanga ba erreur te mais na limite ke ba défaut na nga nde erodomine bolamu quoi neti nakata kupuana natanga bakombo bato koyela na mutu abobeta libakuti natanga bakombo bato koyela na mutu mama palmish aza akati mama Marina Ngoyi aza akati maman Karine Yamado ma maman aussi elle est là Hardy le joueur qui n'a aza nakati cordon Yepe Azana Kati mais tout cela peut tourner ma salama a bien pas ma belle aussi Azana Kati tout le monde majorité bateau je ne vais film Azana Kati mais maintenant nous surtout la ville pénale bien tout qui sont envoie pour la famille tout la ville pénale bien charge beaucoup plus et ça pas d'ailleurs que moi nanaye et puis à musala so ça na message moi qui copie ça na bateau oyayo ba o batala kayo numéro ya téléphone de sorte que ba porter soutien na ba pour ngana tout ça tu réalité sur les cas sur 100% vraiment en matin on a 90% surtout ça mutu na yo likono ba bolando bo za ebele Dédé Luka Libulu Luka et là-bas papa cercueil tout ça na presque tout beauté là car yo mais na qui yo peut bouer c'est 100% vraiment bouer ma coquille vraiment à ligne pina bouer zate on a ndeko nanga mobali donc tu mets ta pina bakati ko ka bongo sonité yebisa bango oyo mo muki o ko aussi maman c'est venu à Michel l'info mo muki mo pe ko mona na pe a solo mala mozara ke nga naza mwana bien sûr que makoki eza nango penate naza mwana batata mwasi baza bapapa leki baza banoko baza papa kulutu baza bilomo ya bongo yango na toloba kotia mwa libanga na likolo ya problème oyo eza likambo ya volonté comprendre po eloko ekomeli papa eza te ke non tobombaka mbongo moko tozala problème ekoma po et surtout musani basalaka mosala ya la police mosala ya bapolicier na combien oyo bafutaka bango na combien bokobomba epuis na combien oyo bobokola bana epuis na combien oyo boso problème etelemi bo résoudre ces problèmes yango bape bafuta bango combien ndofuta bango combien 150 000 francs ce que tozwi na 150 000 francs wana koto olesa bana koto botia provision problème eyeki koya kaka na mbongo wana moi na bapolicier nakosaka te bambongo bafutaka bango bakofuta neti 150 000 francs ozwi yango na maboko okebimisa neti 60 000 francs eki na banyongo defaki sikoyo otala série eza na combien po série eza na combien prix ya libulu eza na combien kolue katafa kolue mutuka eza na combien donc nyonso tu wana esengaka bamoyen nayebi ke na bolingo ya nzambe nyonso eleka nango bien mpo nzambe atikaka baoyo aye te comprendre nzambe atikaka baoyo aye te moto aza mposa contacte nga nimero na ngai telefone eza plus 243 81 93 76 119 plus 243 81 93 76 119 on eza nimero na nga moko
nayebi ke ya kolobeza tellement belé mais na ko rappeler lo baté donc nayebi ke nzamba osunga makamto eleka bien po bible ngomo lobi ba o batalela nzambe bazara décider biso to wana mutu o to kotalela te to wana famille o to kocha misu te so bandeni comprendre famille na biso ya liboso za nzambe comprendre famille na biso peneza nzambe po na nzambe longo nde maramutu ezanango dans les bons comprendre père soki a umeli boy nyos to sengani makoki so famille zaki na mbongo makamoni beta manango dada nako umisa o la police pe et umisa biso donc ya omoni ke to zela to ka accord ya la police programme ba ça si tout va bien au courant semaine au garandé corps à papa et Kugo bimato kuna on a kimia. Ok, merci corps à papa et Kugo bima si tout va bien au courant semaine toko kende kokune yango na kimia. Là aussi je demanderai à Gloire Ngoma Motofa 3 si ça serait possible le numéro et la façon durant toute l'émission au côté on peut menaïwana pour batuba barater l'oroté et puis va porter vraiment aux alliés soutien à bango émission aussi nango ça moi Pierre moi Nini la météo libanga pena ça moral à boire pena libanga zate Mexique na batutu oba benganga batutu oba benganga bazo fortifier nga et surtout ya on est plus important oki ko aider mutu na mbongo te mais quand même moi appel et ça la bien la personne va m'exer belé na masalanga Jésus Mapoti na masalanga Rigo en tout cas pena ba otika ngate ba ozalanga tola na ba monike yango nde bolingo ba opesa na bango mbongo te et l'oroté mais présence na bango chaque fois to ozazana bango et ça vraiment bien pour na personne merci belé na Karine Yamado en tout cas libota.com. Ouais, ouais. Merci vraiment libota.com Karine Yamado nazana oyo bakisate nazana oyo loba vraiment mingité ezali kambo ekoleli biso eza vraiment passé biso pe artiste comédien tolinga ka artiste biga ke matanga mongo boya mutu mongo bobi ke mongo obimi pa place ebimaka wana to bimisi misu to bimisi matoi to bimisi banini po te bike to sobeta batu po te bike na suka nango mutu mo oya otika mbongo ebele po na organisation matanga po to tsana ba poche na lobby o matanga ezuni ndeko na biso akufeli papa aza mwana na biso aza ya na biso aza leki na biso aza papa na biso aza ndeko na biso na musala ezali kampo oyo komeli parce que moment on est en oyo na place que beaucoup ça la ka ba tu babiloro de aso ba kufi baza sulté bo kina ko bimisa makasi moment ngo mninga akufeli soutien on a payé ça bien donc ce que mon émission c'est plus ça qui on a banda ku bo pesa merci en kolo yo super pesi pema et pourquoi pas à Karine Yamado pour sa chaîne na kombo ya Karine Yamado TV et à Gloire Ngoma Motofa 3 qui était derrière la caméra et il sera aussi qui nous a montage. Et puis Caris, j'étais là pour vous présenter cette belle émission et on se retrouve juste après. Bye.